qui n'a privé bomba entre Jonas Sarah, c'est mieux. Mais la ligne oui. Bino uzalaka wana soki bazolo ba maber batukuna bokomate. Ngai obani ngane na boy, ngane internet o, ngai na kozala sima ndeko wana te. Obani ngana kozala sima ndeko wana te. Tokozala pe niveau moko ta matière mama YouTube o. Tokozala pe niveau moko te. Soki asa prendre la bateau ya kosa prendre na bango. Mais faut check balai de la place à l'écart. Quand même faut dans le maximum de respect par la main. J'ai des conversations, j'ai des voix, c'est tout. Ok, to solo la naie. Oh, il y a une dernière qui écoute la naie. Quand même sur l'internet d'actualité, mon boy, ben de quoi nous sommes en train on va dire Moutou, on nous attaquer la palette de la presse, pour faire c'est l'eau, c'est pas une relation moins serre. Oh, il y a qui met la peine à la naie. Mais au moment, pourquoi imaginer, on va vous bien. Si vous avez un peu ça va voir, on va c'est là. Baba no manquer parler, nous nous n'avons manqué parler de la naie. Comment ils sont à comment on va le marquer? Oh, bon, le bar na live. Bon, on est souvent à comment ma bête pour na live basi tumara. Ah, non, on est allé faux compte, on est allé faux compte. Ah, ma capa mo kili, on le banana ni na solana na privé, on le bani. Tolana na privé na ça va non. Tant bas, bon si moi tolana na privé. Ayebi wa comment na ayebi, na ça na téléphone. Oui. A comment na ma bête? Parce que ça change na qui faut na kombo na. Ngana mo lembo na kombo na. Ngai ba. Bino la merci tout bozo Lucas. Il ne fallait pas bosser. Parce qu'à un moment, il y a reconnaître que il y a reconnaître business tabiso. C'est la congolais. On peut se dire que le cinéma là. Oh. Parce qu'à un moment, il y a un pour le bac qui faut qu'on doit bloquer tout ça. Donc, quand on a la privé, la émission ma campagne qui n'a pas vu que dans la privé awa. Dans le bar la vidéo na live. Oui. Oui, bon, voilà, les gens privés entre vous, ça reste entre vous. Comme franchement, moi je te conseille comme on a public. Non, il y a public, non, verbalement. Oui. Mais par contre, tu le la plus, il y a public. Oui, il y a public, émission hier. Au moins, il y a kilobi direct à Sarah na banda ki angoli bandeli. D'ailleurs, qui est sika lobby atanga kombo la ote. Asaki direct wana potangu bato bamoni video oyo ya mwana Niki ateki na Instagram nde aye koleka po batu banda ko benga ye tu po batuna soki Niki aboti ou pas à l'équipe alobi kebi ke non Niki aboti te alobi soki ba information ebima sot na monoko na ngai sot na monoko ya enika atanga ki kombo na ote papa Chou Sarah Bimaki apesa ya lobaki ki la pesi balai kotana ngolo batepo bo pesa ngakanda mali kotana ti bolo babongo bo pya kanda na utaba message ao papa na taya ki yango libande ngakutaza basi yango na ngolo mali kotana bolo bakapesa nga merci l'émission ne bo pya kanda na utaba message ao na direct ezali émission lobi te kasi oya bimaka na utaba message ao na direct elo ba matanga mafuta na utaba message na utaba capture na direct elo ba matanga botika ba message focusé na ba pyanga botika ba message focusé na utaba message abo mona ngo popo ko ba siko boyi makamba komela na privé boyi makamba komela na privé boyi ngo ngana ngale mmo na sima na ye ya ko boko langa ngana ngale mmo na sima na ye ngai bana na ngale mmo na sima na ye ngana na bi muninga liboso ngana na bi muninga liboso ngana lukana vi ngana ayi muninga liboso yenga na bi muninga liboso botuna ye nana luka numéro muninga pa contacter muninga nana luka muninga yenga za abenga mutuna sima na mpona za diero ngana ya benga ba pesa mama bino ndimo tiko na mama muka pesa nga merci sur abima bigo botika mama osanga sanda Pasa motema kokita papa eza boye botika pesa nga merci po boyebi katike boyebi makamba komela na privé te nenge ba miniature na sala na chaîne na ke na onye mbongo na kombo na ye to liembo na sima kari to liembo na sima fere sana na ni papa na liembo na sima na ye yena botika lo botika yo zambisa mona ya kosika boye te papa atanga kikombo $600 dans la émission ah va faire ça sur $1000 il va $600 tout passer maman va tout passer maman va mettre la télévision na liaka mama ba YouTube na teka
naliaka mbongo ya bayoutube natekaka naliaka mbongo ya mosala na baso bato bakabelinga na sali mosala naliaka mbongo ya filmatique te je suis pas mendiant nazoloba boye makambo oyo ekondenge koma okende ezosala pasi na mawa na soni parce que biso ntango toyaki biso nyonso na la team ndenge Sarah nauti kolanda live ya NK ndenge azoloba c'est décevant kotia ba voice ya batu ba mama ya groupe ya bala team Niki ba mama ba soldat biso to ba soldat ozo comprendre ya la team parce que toyebi pourquoi tozobi benga ma ba soldat ya la team toyebi ko défendre o ezali ba cause eza juste donc to sanganaki tolandi Sarah tango yaki na makamba Niki na internet esalaki biso bapasi biso bamama ozolanda ngai ntango esalaki biso pasi tozalaki touche tolobaki biso nyonso tokota tosoutenir Niki bekokanga Sarah eza NK te nde moto ayaki kobetela baporte bandako na biso to na bainternet na biso bosoutenir Sarah non biso moko tokaki pasi makambo ndenge ezokoévolue il faut tosoutenir Sarah justice esalama il faut yo ndenge oza wana yo ozali journaliste ozosala ka mosala na yo Sarah to NK bana droit ya koloba na yo te ke okota makambo ya Niki te non jamais ozomona moto nyonso aza na droit ya kosala baanalyse na ye ndenge alingi ozo comprendre ezali réseaux sociaux ntango likambo ebimi na toile mutu na mutu azwaka dossier azotraite yango na ndenge na ye personne aza na monopole ya koloba te keno dossier Niki menge ezaka yanga nga nde mpo kaka na traite yango non je suis désolé Sarah tola je suis vraiment désolé na raisonnement là parce que bino balen boza batu oyo ntango bakangaki Sarah bobundaki mpo na Sarah ozomona bobundaki mpo na Sarah biso nyonso tozalaki na souci ya Sarah eza te ke Sarah aza leader na biso non Sarah aza leader na biso te Sarah amemi information azosolola na Niki biso tozosoutenir Sarah parce que biso toza en communication directe na Niki te mais cela ne veut pas dire que au fond au pouvoir to autorité ya kobando gérer batu nalingi boye te ndeti auti koloba siko groupe basoda wana nga nayebi bango te ndeni Sarah est-ce que yo fo yeba batu nyonso na groupe la team est-ce que yo yebi batu nyonso bana kati ya la team bato bakendaki komarche mpona la team est-ce que Niki ayebi bango to yo Sarah oyebi bango non totelemaki na bapropre volonté na biso ozo comprendre papa totelemaki bambongo oyo biso tozalaki kotia mpona esunga Sarah ezalaki NK te mutu asengaki biso ezalaki volonté mutu na mutu nde alobaki non il faut na soutenir parce que eza likambo oyo ezopesa mpasi na mawa mingi bon likambo ekomi na internet muna mutu akomosala baanalyse na ye na ndenge na ye oyo mpe bamoni ke moins compréhension ezokota to se retire tomekaka kosololaka mpe en close entre nous babe eza place yo soko ozwi likambo omemi na télévision bato basolola badiscute eza mabe place ni eza mabe te mais ce qui est décevant onga nazoregrete na comportement ya Sarah na NK namoni ke bakoma okomisa dossier ya Niki lokola business na désolé bandeko na biso fo boyeba ke dossier ya Niki eza business te biso toyaki kolanda dossier ya Niki mpo epesaki biso mpasi bamama eza histoire ya mawa mais sujet Niki boko komisa ngo business te histoire ya bavu bokozo bavu ebele bato mosusu bazwa te non mutu nyonso akoya koloba likambo ya Niki akoya kosala étude ya makambo ya Sarah tokolanda tokotala bango bino fo botiala mitu na bino ke biso tokokende place oyo tozomona ke eza juste tokolanda wana droit ya kopekisa batu te ke kuna bokende te bolanda te eloko malonga non ndeko boblokelenga batu te bobloke batu te ata mutu akomi mabe bobloke te bobloke mutu te kopekisa batu tozali libre ya kopense ndenge tolingi parce que likambo ezali na internet likambo ezali na internet eza ya Niki eza tokoko mutu nyonso aza na droit ya kolobela yango ndenge alingi mpona moni Sarah azoloba ye nde kaka mutu asololaka na Niki azosolola soki Sarah azosolola na Niki aza na bainformation nyonso ya Niki mais eza mabe te ozomona
ensemble. Et là, qui c'était que le cause en contact n'a Niki directement, yon nous a le pouvoir, il y a pour gérer Batounioso. Quand on pensait à Batounioso, je suis désolé. Sarah, comment il s'est raté? Et c'est décevant comme à quoi ordre ça ni sous-souté, kuna un cas au bimisaba audio à Batouazo Loba et ça va la mouder. Au bimisaba audio, Moutuna Moutaza a droit à couper sa point de vue naïque. Il faut pas retenir que Moutuna Moutaza libre à Koloba, Oazo Kanisa. Ezala na libota ezala bongo, ezala pour Moutou Boyazali, ezala contre Moutou Azali. Mais objectif na biso ezaka ka moko ko soutenir Niki Menga. Vous comprenez papa Balen? Objectif na biso nyonso ezaka moko. Tozala pour redescendre Moutouté. Non, ce qui NK a monique pourquoi ba maman o basali groupe na bango bazolo ba boyete, ba maman NK il faut retenir que ba maman o basali groupe na bango bazolo ba makambu, bazali libre ya koloba, ceux qui bazali d'accord na makambu na yo zo sala, bazali libre ya koloba, ceux qui bazali d'accord té. Ils sont libres. Il faut voir na nini ya tozala indépendance. Toza libre ya kopé ça va point de vue na biso ya ko juger mutaza libre na ndenge na ye. Ba mama oyo bazo kunda neti arme lourde abundi mingi. Pour la makamba Niki na Sarah. Mais le arme lourde a été descendue. Ba bimisi arme lourde infiltrée. Mais ton bon c'est ma sacrifice. Vous comprenez? Oh ba mama oh topé ça qui pour la musala oyo. Mingi tozala ba situation na bandaku na biso o bino batu ya internet boyebite mais tozo sacrifier ma vie na biso ozo comprendre papa o sacrifier pe journée na yo tam suso ngoke ne makambo bana na yo na classe o tiki ya molobite daki de ko soutenir bande kolanga congolais daki de ko soutenir marche ça la volonté na biso pona ko bunda likamba Niki mutu moko tatinda ki biso ezala ni Sarah ni NK et Sarah na NK il faut ba yeba ke tozali pe libre ya ko juger bango ndenga tolingi ceux qui sont d'accord na bango to koloba oui nous sommes d'accord ceux qui sont contre bango on est libre de dire on est contre il faut pas na esprit ya tolérance yo so sala ba direct to landi yo ozali libre ya ko sala ba direct na yo na ba analyse na yo utuma ko ya ko imposer ozolo ba makabalo kuta poser en contact na Niki non personne bango soki ba nango ndenge peut-être na mema ki ba comme internet ndenge moko Sarah pa yaki ko sala ba analyse na ye ndenge moko bino pe lelo boye ko sala ba analyse na bino il faut pas la tolérance Sarah na NK il faut pas la tolérance c'est pas comme ça c'est pas comme ça et puis vous n'avez pas le droit de publier ma voice ya batu na ba direct na bino je suis désolé vous avez le droit vous avez le droit de confiner à Sarah parce que c'est une personnage publique vous avez le droit de critiquer NK parce qu'elle est là comme public vous avez comprendre papa Balène mutu a le droit de couper sa point de vue na ye la preuve donne nous continuons biso à l'état basi makaye pour peut bazali contre il faut pas accepter yango ça la groupe nazo désolé Sarah Zoloba a commis la direct kuna que non alors nazo landa mama to nazo tuna Sarah komi na groupe na direct oyo nkazo sala komi ba soldat yango na yebi bango ndenge nini na yebi bango te na ngina poser Sarah question Sarah yo il faut yeba batu nyonso yo Sarah est-ce qu'il faut yeba batu nyonso oza na besoin yeba batu nyonso na groupe oza nani po yeba biso nyonso je suis désolé Sarah biso tant to yaki oyebi biso nyonso te tant to tshaka ba mbongo na biso pona yo oyebi biso nyonso te biso pe to yebi Niki te oza na droit ya koya koloba te ke non basali ba groupe bazofinga on a le droit de faire des groupes de créer nos groupes on a le droit d'insulter, on a le droit de jeter les fleurs, on a le droit de juger ce qui est bien et ce qui est mal. Vous avez papa Baleine. Vous avez le droit en plein droit, vous avez le monde dans le pays démocratique, vous avez libre, vous avez un téléphone na biso, et vous avez un méga na biso. Maman, non,
lelo te na oloba live hier otanga na live na bango lelo te yo kanga na silisa kasi okay yo kanga na silisa please vraiment balena ba please omoni batu ya kan wana ya bawangila bazana posa batia bino na kati ya désordre po botika kolobela makambo oyo Mama Zela, mida lobi ya solo to lobi lokuta. Mida lobi ya solo to lobi lokuta. Yebisanga. Emission mida. Azana raison to na faute. Natala mida tena ninga okota. Mida lobi mama solo, madame Angelica lobi mama solo. Ben mission na peso ka ba sepeli te bangwana. Mida sale mission lobi mama solo. Madame Angelica sale mission lobi mama solo. Est-ce que vraiment Balen yo ko pesa mida vraiment confiance. Même Jésus Paul na Silas banda kotambola ezaki na mutu mwasi mona sima asala campagne bakazora bamakamba bien mais moni wa nzambe kitilaki Paul na Silas ebisi bango nini wabenga na mwana mwasi wana campagne azosala eza ya nzambe te ekuta bandalo bamakamba nzambe est-ce que Satan soka ye kopesa bonne nouvelle yo ondimango est-ce que mida kozala pour yo Balen nalobi boye mama nalobi boye yokanga mama yokanga nalobi boye mida kosinga nalobi on est position yoka mama ngana loba ngo tezo kango ngana kulwa eza sujet bimi na internet olobela ngo nana timite na loba ngo bato bakomi batima ki mukolo bako batim tuna bako babanda wapo batim ngana kolo na solo bande Balen posa na bango ekokisa mi bokomi enflammé bino tout bokoyi na kata piège na bango bokomi bino tout enflammé eloko balukaki yango wana batiensisani oyo kuna lelo mida kotela azokotela na motema moko te akotela yo oyo yina bawana misusu bokota désordre bino nyonso bokwei na file na bango basepeli bokotela imbogli yo eloko balukaki yango wana pardon lobi po benga na live allo Zela na bisa dana loba na Zela makamba mokili yo la golwa Zela makamba mokili kenda ko bandela ko lande mission wana bandela ngam na tindo bongo zongela nga bandela ngo yo ka bati na bien bandela ngo bati na bien journaliste ana maîtrise ko loba te aza na information ta yeli boso na nga tuna na ba question ngai Balen on a ça ngai Balen mokili ko ba Comme il y a pas de site internet, c'est pas le nom. Vincent Sante quelqu'un na site internet. Yo kana s'il te plaît. Vieux Jonas partout na bamituna. Na lobi ko papa makama mokili kende ko tala émission de koana. Asinga ba parti. Oyo ka ngome émission na di débat la faisant Balen. Eza Balen kela ndamo. Azana tort. Donc mutu basala mabe awasala mabe bonga mutu epesa pesa panique te bonga mutu bien nini mutu basala be pesa mutu panique te biso so ba traiter biso ba hypocrite na ba groupe ba traiter ba hypocrite est-ce que c'est non est-ce que bato bas kana ba utantana mutu mais tu basali parce que ils lit tout au bout là pour la sarati ça pour la nikité et pour toutes les femmes démocratiques. Mais tout le monde a la liste pour un individu, on te manque azoya pour la diaboliser comme nous avons dit, pour qu'il y ait araignée. Non, non. Donc, tu tolérer la bleu qu'on a dit. Tu tolérer la bleu qu'on a dit. Si tu as été pour un combo et niki bien combo analyse, tu as été pour nous c'est la bateau à baisse, non. Tu peux bateau aller au salon pour la baisse, par au cas à baisse. Et quand on se souvient ça pour la liste, maintenant, on va sous bazar pour la démo. Soyez pour traiter votre hypocrite pour le bas. Oyo boza pour son le bas le bas. Parce que mon lire na ndako bazate mon tout asala la vie d'ailleurs. Donc comme on va jouer bater, tout on va jouer bater pour na YouTube, tout on va jouer bater parce que vous participez à soutenir la biso tout ça là toujours le bas tout ça là pour contribuer par énergie la biso ba implice la biso pour la lutte mon boye qui ana liboso pour la femme africaine après ben individu mo ba zo ba mo ya ba con ba zo ya ba zo ba la voice ya batu ba message ya batu ba ngene partager faut bon monitor batu on compte ba bazoba to mozo zo voice ya mutu e faut banda ka dès le début que sama kamwe bandi ndenge nini liti ya sara liti ya ni type sara to ba kanaki mutu nyonso abunda nango ezate liti pour ça la liti faut les kala émission o lobeli sara 10 minutes pour bali ko finga ka divers non tozaki na première tozaki na posa na mutu azana prison abimano parce que iba condition za na Congo
et ba confesse na Congo na pression ya Congo exacte que peut-être yonde to malango et pas Sarah ba nyonso bazana bazala to mabe non donc c'est Arthur ils ont posé la donc c'est vraiment tellement facile là qui tellement facile que même on répond de maman on a vraiment dit et Sarah to là Azana blé d'accord on madame ba Sarah qui donc là jusqu'à la gare blé Azana hypocrite moi je ne peux pas être hypocrite pour Sarah to là je ne peux pas être hypocrite pour quelqu'un ou bien quelqu'un parce que na singa rambo on a Afrique. Le contraire, c'est nous qui en Afrique, on envoie en Europe, on envoie l'argent en Afrique. Na singa rambo on en Afrique, na singa rappel Liban en Afrique. Ça va tout là au boulot qui allons on la jusqu'à ga ayedi jusqu'à la gare sur azali ganan. On te ninga ko installer ba vie na bisoté. To ninga ko ba vérité. Ngai pona ba sara vérité sur ka boza ma photo ba ma be. To li ka boya mala photo ba mala. Ezate ko na lire na sara be na seka na sara l'émission ça la kasuki et lo mozo qui le ma be fona ba ngolo ba c'est une personne oiseau mais m'a troublé na makambo nyonso ezana mutu monde m'a troublé ozo ya ko ke yo mama lamu la partie mususu ba ninga mususu baza ba bunda liti ba ndoko ba trabe ta to la ko otanga ba kombo ko remercier ba to mususu du jour abimaka est-ce que dit anoko luka ba kombo abandoko luka ba kombo ya ba to mususu nga na sala liste na komela tinde la message so dans la tinde ya message c'est jusqu'à la gare la tinde na message na bisara to la tala bato ba bunda pour na yo tala bato basala ki boyo c'est pas facile biso to tchaba vie na biso en jeu toujours ba numéro na biso to posta plus bien ba numéro na biso après lelo mutu moko bozo ya yozo mutu malanga pa ya Sara et peut-être que non mutu ma mais o sa ba petit moko boy ba lo banote ngade ba de la presse ngani na zolo ba boy to ki ngala ba ni ko finga na bandolo ba bloko moko bo sala ngani bo katanga iti o ba na ndo ko finga te ko lo ba boy parce que de choquer me ba ninga parce que biso to reality moko mais yo mutu moko ozotika ke mutu moko afinga ba nyonso un maman moko ene DVD ayo finga ba tozo non amona bango te parce que ba banda bande ba vivre raté azo finga après yo oza animateur yo émission ou bien animatrice émission ozo mona ndenge mutu azo finga après ozotika to encourager to ba bête to ba la métier ce n'est pas la taille qui fait l'ombre la tête. Et ça, vous allez m'inquiéter, vous allez n'initer, vous allez me coloter, vous allez me tout. Tout le réfléchir, tout ça va congolais, va compter, va bête, on va faire ça au Bongati. On va se m'inquiéter. Donc, on défendre l'élite contre l'élite. Moi, je ne fais pas l'élite pour niquer, pour ça, on fait pour tout défendre du monde entier. Je suis désolé, je suis tellement désolé. Merci, de Roland. Ok, d'accord, bye.